nani yango akobinisa bato na décembre oyo toti komona désolé bimi toti komona pe ve jaloux mais à part wana tomona ki fali pe abetaki moi loro na ye abetaki moi loro na ye moi générique moko boye bagé ba minimizaki yango mais il y a pas de problème retard exaté décembre oyo nde tokoyebana décembre oyo tokotala nani abetaka muziki kitoko parce que atumsu baboyi na bango bimisa mais je crois Robin pe alobaki akubwaka na décembre oyo tozozela nini na ye soki ese bimi déjà toza na information wana te mais tokaki pe Robin Mundibu faki abwaka na décembre oyo. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci Ninge Bosabonaka jour après jour. Nous sommes là toujours pour vous informer, nous sommes là pour vous informer toujours. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci pour votre Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce présentateur de l'émission, ça sentit que vous êtes un beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Allez, joye, kangaye, finaye, ngurutaye, joye. O kata satana masasamba kata kata bao 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 na se ya limpombe. Voilà juste un message na ba fan nga tout balinga Range Rover la taille avantageuse. Bon continuer ko s'abonner massivement sur Kin Elengi TV chez mon boss Yannick Wenge ba vie na nga ba de Paris Obama de Cape Town Kiki Kayembe donc alobi Emeka Pongo le Range Rover. Ba tout ba sapota nga e bo landa nga vraiment sur Kin Elengi TV. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 W.Kin Elengi Télévision. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci Nenge Bozalaka abonné jour après jour. Merci Nenge Bo contact Arabiso. Merci Nenge Bozala Biso à la page, mesdames, demoiselles et messieurs. Mesdames, demoiselles et messieurs, je le loue. C'est un sujet important, Yakolobela, mesdames, demoiselles et messieurs, on va parler sur désolé, il y a héritier Watanabe et aussi on va parler sur vieux jaloux, il y a Fali Ipupa DiCaprio la merveille, mesdames, demoiselles et messieurs, bande quoi là, bah tu bimisa, moi alors moi comme on connaît ça la bangope, tout ça c'est là. Ba single na bango pe tope album na fin ya décembre oyo eza ko inde mabe mesdames demoiselles et messieurs le chanteur héritier Watanabe boti ko mona désolé oyo bimi désolé oyo partout ba yembi yango désolé oyo ezalaki single moko boy tope nzemu moko boy attendu oyo batu bazai ko zela yango mesdames demoiselles et messieurs mais aujourd'hui désolé Ebimi, désolé avec impact na idéologie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ok, boye, n'a pas part aux autres désolé aux autres partout, désolé aux autres bêtama, les autres qui peut placer à bêtama te, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, héritier Watanabe, à zongi sika kabwa ba mawa. C'est-à-dire ba mawa wana oyo, ezalaka kana musique oyo tobana kozanga yango kala aujourd'hui. Désolé et kozongisa ndenge makambo ezalaka mesdames demoiselles et messieurs désolé et Betty mais toke pour pas ya fali pour pas DiCaprio la merveille est-ce que j'ai jaloux pe Betty parce que batu mususu balobi jaloux nde Betty koleka désolé hein parce que héritier Watanabe a sengaki pardon ezalwa a sengi pardon azaki désolé par rapport à bamarambo eleka ki ba vidéo wana bomona kati ya nzembo wana ayembi mambo ebele baloba boye misusu basalaki boye mais ye etake moto abetaka miziki oyo abetaka azaka malamu na bamelomane na ye aye kosenga pardon lokola désolé nzembo wana ebetami ndenge ezalaka kaka mesdames demoiselles et messieurs atala studio na biso awa en tout cas désolé ezobeta toujours mesdames demoiselles et messieurs tokei na fali pour pas DiCaprio la merveille vieux jaloux pe betami
so tali mambo yo Fally Ipupa azoloba ezaki kola jaloux kaka kombo na ngai partout kene boy kombo na nga partout parce que ça batu mususu ye pour vivre faut ka kombo moto pour vivre ka faut kombo kini elenge c'est kini elenge yango ezali to kozala to nini so comprend donc batu nyonso babiloko ba musicien na biso ba ma réalité que jaloux donc mutu congolais akomaka na jalousie makasi congolais lingi moningane avancé te congolais lingi moningane a prospérité te toujours ki mutema mabe toujours ba makanisa mabe toujours ba idée moko kaka boye pona ndeko na congolais vie na et c'est limité kaka. Je comprends, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais tout le monde, il Fally Ipupa a expliqué jaloux, nenge batu nyonso, batu mususu, comment na ki kento, jaloux on les a kento. Obiso to be en anglais jealous, mu congolais, mutu na mokili, soit noir to be tali solo, jealous eza na kati ya loposo ya noir lo la lika mususu. Mu congolais, to pe noir, alin comme on a développement de qu'on a noirté. Pour nini? Qui motema mabe jaloux et koti makasi. En tout cas, ba musicien baté à biso ba ndenge na bango. En tout cas, toujours ka nzembo na normalité te que tout le monde nga boye. Oyo ki pe nzembo mo bo tali a place oyo ngala sala mabe. Place on appelle sala mabe na meka mpe ko bongisa. C'est ça la musique congolaise. Bango la part na bango ba sala yango na bazo te à biso à travers ba nzembo na bango mesdames demoiselles et messieurs. Bino mo bomoni ndenge Fally Ipupa ameki côté ya ba jaloux auto bengi anglais jealous auto bengi na lingala motema mbindo motema salité motema mabe na batu nyonso motema mabe muto asala boyo ki yango motema pasi muto asala eloko boyo yo oyo ki yango motema pasi. Félicitations à toi Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Ya boza de la merveille de la musique congolaise a beti jaloux na normal mais bango mi balé tozo zela bango na décembre oyo déjà le 18 Héritier Watanabe annonce a annoncé sortir officiel il y a mi-ange mi-démon. Fally Ipupa y par exemple surprise yepe donc à l'obipe na décembre oyo moi eloko ekobwakama à part ba mi balé banani susu ba kobwaka parce que na minute bango Fally na Héritier Watanabe ne album ba bazo zela na minute nani yango ekobeta koleka muninga album nini ekobeta koleka ya muninga souci biso ezala toujours ne na lobaka na émission na biso ba musicien na biso balongola biso soni ba musicien biso bazongisa fierté musique congolaise ndenge ezalaka liboso lelo musique congolaise ezala sous na impact ou ezalaka liboso wana te ke libanda boy oka musicien libanda pe ba beta musique na biso ndenge ezalaka kala wana eza te ba Diamond ba botola ba Davido banani biso musique na biso ezalaka ba polémique alors nani akobeta musique ya kitoko entre Héritier Watanabe na Fally Ipupa DiCaprio la merveille na décembre oyo et tolo balisusu entre désolé ya Héritier Watanabe na jaloux ya Fally Ipupa DiCaprio nani yango abeti kitoko koleka muninga parce que na kati ya désolé eza na ba mawa moko na kati toke pesu na kati ya jaloux eza mo ba mawa moko makasi mutu mo habite eza Fally Ipupa DiCaprio nda beti kitoko koleka désolé eza nze mo bongo Fally Ipupa mais akutani suna ndeko mo abenga biso habite yani kwenge talana désolé wana ndenge omona mutu azo senga pardon kwa mutu azo ka pasi mutu aleli et pas ba mama yo compare na vieux jaloux yango eleki vieux jaloux omoni toza posta nde musique na biso oyo azo beta koleka oyo pa beta koleka ndezo sala fierté ya musique na biso tobike bandeko na biso mibale baza na ba studio kala mingi te bazali kobwaka moi eloko kaka ndenge ezalaka po esepelisa ba melomane nyonso oyo balamba bayoka la musique congolaise partout ba congolais partout bazara partout bayoka ka musique congolais et kosala kitoko makasi ba 8 décembre et en déjà aujourd'hui nous sommes le 5 décembre je crois before
18 déjà de quoi héritier watanabe obwaka moi single moi mi ange mi démon ekumatoko zelango maboko ya kofungwama mesdames demoiselles et messieurs Fali Ipupa DiCaprio ya merveille pe yepe lokola kala mingi te azobwaka mo eloko ndenge ezalaka kaka nani akobinisa batu na décembre oyo bazotuna kaka nani yango akobinisa batu na décembre oyo toti komona désolé bimi toti komona pe ve jaloux mais à part wana tomona ki Fali pe abetaki mo eloko na ye abetaki mo eloko na ye mo générique moko boye malgré ba minimizaki yango mais il y a pas de problème retard ezate décembre oyo nde tokoyebana décembre oyo tokotala nani abetaka muziki kitoko parce que atumsu baboyi na bango bimisa mais je crois Robin pe alobaki akubwaka na décembre oyo tozozela nini na ye soki ese bimi déjà toza na information wana te mais tokaki pe Robin Mundibu faki abwaka na décembre Oyo. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci Ninge Sabonaka jour après jour. Nous sommes là toujours pour vous informer. Nous sommes là pour vous informer toujours. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission ou cette chaîne Kine Elengi Télévision yango nde makambo. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup ne bozaki bele bozaki tant muke oyo ya kolanda émission na biso to ikolobela ni ange mi demo e web makami ngite to lobela ki je suis désolé na hérité na Fali Ipupa DiCaprio jaloux. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci Nengiboki Mongongo Kitoko Balobi Mongongo Kitoko Oyo les années qui présenté par Wabino Yannick Wenge dans studio na biso ya Kine Elengi Télévision. Restez branchés, connectez vous à la brancher, vous à décider l'émission na biso ya lelo topé na Kine Elengi Télévision.